www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Come on, let's go! Yeah, come on, let's go! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso Ali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Sokoko Makaka na Primouské. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris.
bolingo nazala lobela ngai soki ya solo ngai nde nazalaka na motema yo Le courrier moto va se battre ma mille la bijou. Je t'en prie, pour un yabo. Déjà pas la seconde, pas de la papa. Kunasa, jamais polingo ate sikali sisi kutakate liwa ezalaka
defisa tote badefisa bolingo wapi bolingo defisa bolingo nakabango mobaki natika jamais bolingo lobelanga isoki ya solo ngai nde nazalaka na motema
biso modogo autaka na quartier latin. Quartier latin ezali orchestre ya Monsieur Kofi Olomide. Lokola pe Kofi Olomide azali parmi bato bazotia Junior Wendo maboko. Soki ezalaki ke Monsieur Kofi Olomide ayemba nzembo na ngai yoka ndenge mopao alingaki ayemba. Maboko mpona Monsieur Kofi Olomide s'il vous plaît. Donc on a basé parmi bateaux batiaka Junior Wendo maboko yango tosalaka makambo oyo yoka ndenge Monsieur Kofi Olomide alingai manzembo ya Junior Wendo. Monsieur Kofi Olomide azalaka pe ye moko te azalaki to azalaka na camarade na ye nazwa chance ya koyemba na bango que son âme repose en paix. Monsieur na biso King Kester emene maboko mpona King Kester emene ainsi de peu comment soki vi azalaki na bomoi ayoki ke Junior Wendo ayembi liboke yoka ndenge vi alingaki ayemba nzembo ya Junior Wendo ayembi liboke ominga etanga bolingo nona forma liboke maboko mpona King Kester emene oteakala danseuse na biso to bandaki kobenga bango bana kopi ya mikolo awa biso na Wendo vi tozobenga bango bacouple fragile ma moko mpona bafi na biso bacouple fragile bango baza na bango fragile bango mpona chefte na badanseuse ornela kolingaka te Merci. Si. Merci. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates bien et ça va client là bango babino to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé pour benga, pour consommer des couleurs à Sepela TV.
ba maman et sur la vie nos pays pour la carte pour ba filmer ça sort en lingala en français et en anglais ba film Nigeria il y a ba congolais ba africain vraiment comme ça eza na carte ba papa to kanisi bino pe to télé bino ba chaîne ya sport na carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la Nakati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la vidéo et puis biso peut être au team de la vidéo, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV.